bomona bientôt là hippodrome ezali ko annoncer et bazi ko fungolela bino ba guichet pour bosomba ba billet. Ah oui 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 bazo fungolela bino yango. Alors je voulais poser la question na batoyo. Ceux qui n'a qu'un à droite, botika kolobela yango hippodrome eza wapi. Ceux qui n'a qu'un à gauche, botika kolobela yango hippodrome eza wapi. Koffi Olomide sa koma na bino mayele ya bino nde boye bakate. Laisse-moi vous dire. Koffi Olomide asa koma na bino mayele. Oyo bomonela kana 2019-2018. Aya pesi kombo ya eloko bino bolokoti bo avancer. Mais ya lelo aza bongo te. Mama wa taifa ejika. Toza osepelati mama si parce que o ezali koya la famille bobo bungisama. Eza bombe. Mais lokola mitambo bachaki yango na gauche bachaki yango na droite. Mopa waza amona ki musika. Bongo ya likolo. Abite. O ba salanga na ba année passée na permettre yango le kana sikote. Donc nyo seza par terre. Voilà. Mama wa taifa ejika TV. Le problème est que ote pourquoi Jika mon père waza ko annoncer date te. Azobanga. Koffi Olomide azobanga te. Akomo tambola ndenge moko na ba jeune na bino. Omoni ba jeune na bino yango wana nde mon père akomo tambola nango. Bapa na bino wana nde bo tambola wana yango ndenge moko Koffi Olomide akomo tambola. De votre pas, comme vous marchez là, c'est de la même manière que Koffi Olomide azo marché. Mama wa taifa ejika. Na biso nyonso bonne année na ba étoile nanga nyonso ya Jika mbote elamu na batu nyonso balingaka biso mokili mobimba. En tout cas topesi bino ba bonne année parce que tozali ko continuer na ba bonne année lelo ezali le 8 janvier 2025. Cela veut dire que tozali que ne bandeli. Et voilà, tozali na bonne année. Alors c'est normal, na souhaité fan moko ya mopa mokonzi quelque part bonne année na ye. C'est normal na souhaité fan moko ya mamasi na lolenge bazalaka ebele basi ya makasi mibali ya makasi ba bonne année na bango. C'est normal na souhaité ba bonne année pe ba mes condoléances na famille ya ba griffe tout ya mokili mobimba parce que ba utaki ko bungisa moko na bango oyo akokota na mabele dimanche oyo et puis samedi ezali veillée mortuelle. Alors nazo pesa pe ba bonne année na ba fan ya papa Hervé tobenga bango ba Gaulois na ba Gauloise. Na kobosa na te batu nyonso basalaka que ceux qui toche eloko ba aimer, ba liker, ba partager, ba ya na ba commentaire na bango, to tinda bango te, c'est par amour la famille. Oyo bo salaka, ça dépasse. C'est une façon ya kolakisa motuke, on est avec toi, on te soutient, on aime ce que tu fais. Voilà pourquoi Ngapé Nazalara toujours reconnaissante envers vous. Pour Nazongi c'est la rabino ba merci parce que na obligé à kabinote. Merci beaucoup na Fabrice Mande na Sama caméra. Tolali tolamuki la famille Mopa Mokonzi annoncé biso hippodrome. Hippodrome de Vincent de Paris. Déjà annoncé. Bientôt là. Makambwezo Banda. Et ndenge tozolo baboye. Mopa wazali na chemin. Pona kokende kobongisa makolo ya hippodrome. La famille. Alobaki 2025. Année de hippodrome. Et vous savez que Koffi Olomide azali artiste mounene a maîtriser ba pour et ba contre ya monde a showbiz. Ayebi penza showbiz ezali nini nini etambola malamu nini etambola malamu te na monde ya showbiz. Lelo soka décidé a beta concert na terrain mounene lokola hippodrome. C'est que le vieux Rambo a sa yebi bo capacité na ye. Ah oui. D'abord, on a lobby félicitations na ye moko. Notre légende. Le père de la musique congolaise. Félicitations na ye. Nde tozolo babo emandele kiselanga yango. Ba o ba mona kite, ba mona. Bientôt là, hippodrome ezali ko annoncer. Et bazi ko fungolela bino ba guichet pour bosomba ba billet. Ah oui, 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 bazo fungole la bino yango. Alors je voulais poser la question na batoyo. Ceux qui n'a qu'un à droite, botika kolobela yango hippodrome eza wapi. Ceux qui n'a qu'un à gauche,
botika kolobela yango hippodrome eza wapi. Koffi Olomide asa koma na bino mayele ya bino nde boyebaka te. Laisse-moi vous dire. Koffi Olomide asa koma na bino mayele oyo bomonela na 2019-2018. Aya pesi kombo ya eloko bino bolokoti bo avancer. Mais ya lelo aza bongo te. Ya lelo aza ka masasi calculé pas alokoti bino. Ya lelo aza bongo te la famille, je vous dis. Mopao aza oyo boyebela ya kalate. De technique na bino ana bapa na bino nyonso. Ya lo kwa ka joueur. Chaque compétition bakuta na akana asa yebi makolo ya oyo ezala boye. De so oyo keboye ya keboye. Ana bino lisu likolo muninga. Voilà pourquoi baosala bino surprise. Quoi? Le tambo bando sala boye bando la sala mbala moko babiye tout fini mbala moko hippodrome de Vincennes. Voilà. On nous avait dit de ne plus parler de ça. Mais moi je vous avais dit lokola yemo konde ayaka fandi na kiti a prononcer kombo ya hippodrome. Netinga na yeba na ngango te. Aye a prononcer kombo ya hippodrome. Cela veut dire que kaka ndenga yaki, kaka ndenga fandaki. Soka ya expliquer biso que ezali soute. La famille tolobelango te. Je m'excuse. Soka ya annoncé biso que ezali soute. La famille tolobelango te. Tant que soki kaka meli mai hippodrome. Ameli mai hippodrome. Alie moi eloko hippodrome. Atamboli moi muke hippodrome. Bongo yo mbolombolo moko bo oya ko expliquer biso que non hippodrome de Vincennes de Paris ezate ezali la famille. Ezali la famille. Le problème est que pourquoi Jika mon père aza ko annoncer date te. Azobanga. Koffi Olomide azobanga te. Akomo tambola ndenge moko na baje na bino. Omoni baje na bino yango wana nde mopa akomo tambola nango. Bapa na bino wana nde bo tambola wana yango ndenge moko Koffi Olomide akomo tambola. De votre part, comme vous marchez là, c'est de la même manière que Koffi Olomide azo marché. Ah oui, c'est de la même manière que Koffi Olomide azo marché. Ba plan na bino tout avant que tout bon mango na public, y a déjà ça y est biango. Aye bandenin, tellement beau salier ma be mingi, tellement beau détruire mingi, a comment koye babino même na mu pépé. Côté kuna bobimi si clip te. Est-ce que bobimi si clip te? Bozala na clip moko bo anosaki. Kaka na même air, kaka na même temps, o ba no se clip a masi côté moko boye na mona ki ba no se pe clip a mutu moko boye. Nzembo mutu moko boye zobim. Mo pa waye alongoli yango bino pe bokei bolongoli yango, mais ça ne va pas non? Je vous pose la question, mais ça ne va pas. Ce que moni ke mo pa waye belibino. Boko sutu kaka boye pia ale. Ti mamasi ba kofiet na kofiet tu ba kofiet na ba kofifil tu ko ta na esang. Ale bino tu. Système tapoté, système partagé. Biso tout que ne ko tapoter, tout que ne ko partager. Boko sutuka. Voilà. Les mêmes jours. Et puis, méthode na bino zata ya sonité. Bon, comment ko sala yango, même na misubo, comment ko monana. Ça fait mal. Et c'est honteux. Ça fait mal et c'est honteux. Yango sikwa sa yebeli bino bandeko bazotuna nga ba mituna bandeko boza ko poser nga ba question ebele la famille boye bake mopa wa sa yebi ba chubiye tellement bambeli ebele akoyi tellement mbala ebele alobaki na ye ko banda 2023 2024 2025 akotika la koko ya lisusu te. Cela veut dire que place ba ko isaki ayebi déjà que muzindo eza boye donc soki nga na koti il faut na kende boy ata ekozwanga temps na lekango kaka tina okende okoma parce que ayebi déjà que so ba yebi singa que so kati si maman okomi na odinda bon sali tellement baku ebele akomi vigilant boko kalisute ba souhaitera liwa ya mutute bandeko to moni ndeko na biso oya partager na tata besoin kotanga kombote
a partagé bolamu na quartier latin azali moko ya balanga nzembo azali moko ya badrumere azali moko ya ba musicien tomona bandeko bato batondisami na mitema ya mabe komema ndeko wana libanda ya mboka ezali malamu bite ezalaki nini toyebi yango nasalela yango live la famille live eza kuna na jika ezalaki akende kotémoigner mpona Koffi Olomide mpona dossier fimbe koma munene objectif ezalaki wana ezalaki te par compassion la famille ezalaki par compassion te ezalaki mpona témoignage ya mabe mpona kodétruire Koffi Olomide mutu akomi boya akoki te akangami direction hôpital bite ezalaki nini ezalaki kodétruire moninga kodétruire un papa. Voilà aujourd'hui comme c'est les autres personne ne parle. Je me pose la question, soke zalaki Koffi Olomide la famille. Depuis likambo et salemi des jours yango, soke zalaki Koffi Olomide la famille. Mais l'internet ba matière nyonso ezali ya buzo ba internet yo elinga beta malisute. Nyonso ezali internet elinga beta mate ka lisolo wana ndelinga salema. Koffi balinga ki bakamata ye, bacha ye ne kulusu, babaka ye. Soki bakozwa banzete ba nini nyonso ba tena se ba pelisi milinga bima. Mutu na mutu akata côté na ya lingi. Mais awa personne ne parle. Mutu moko te azolobela yango parce que c'est l'autre côté. Vous savez pourquoi? Eza na rizu ya manipulation. Vous savez pourquoi? Ba page oyo alimaka moto eza na poche na bango. Vous savez pourquoi? Bato baza na monopole ya koloba yondo bongi te bana ba poche na bango. Voilà pourquoi même likambo fallait ki basalela yango analyse basaleli yango te. Ka bana mopa mokonzi. Te ba meka ki koloba pe ko dénoncer le mal. Ka bana mopa mokonzi nde ba meka ki koloba pe ko dénoncer le mal. Azakuna akendela ki kosala nini biso tuto yebi nani ayebi te biso tuto yebi bato siko bakendaki na ye empire du mal bakendaki na ye po ba détruire batondisa mopiku ya dossier po balimwisa Koffi Olomide. Ezala kutu na ta ya Adidas Arena. Ezala na ta ya Adidas Arena. Batondi sa dossier. Lelo komi. Oko kolobela ngote. Bofandi botala. Menga na poser bino ka question. Soki ezala ki Koffi Olomide na ebite. Lelo internet elinga ke pela moto e pasuka. Mutu moko ta linga ki aye bateni ne koka kolekana. Injustice na musique ya mboka na biso. Tribalisme na musique ya mboka na biso. Ubaguzi na musique ya mboka na biso. Obaloba na chiluba kansunga sunga na musique ya mboka na biso. Et puis vous avez quelque chose. Ce qui mutu wana bosibo iniye yaya ata malamu na ye ata mabe na ye nyonso ya ye ezaka mabe. Mutu ko changer ngo azate. Ata nzamba uti likolo akiti. Ce qui ka bosi pona bino bolobi déjà que mutu wana za mabe. Mutu ko changer bino azana ye te. Faso to fana na bino yango wana. Si comme au pa lobi ngana occupé mutu te. Na minute c'est le travail. Na minute c'est le travail. C'est le travail qui crie. C'est le travail qui parle. Rien que ça. Je ne discute pas. Nana débat na mutute, nana problème na mutute, musala nangende zoganga. Alors bino ba petit tout à la barre. Boyana la kisabino de quoi que je suis capable parce que c'est moi le maître. Moto maître ekobomana soki kaka yemo ko mokeli accepter que n'accepter ko benga
oyanga na sape sabino pe na mbula nini ya kobengam voilà asape sabino na mbula nini oya kobengam Kofi ne marche jamais na bapa ya bato na bino ba fanatique wa bandoki bozala ba fanatique ya modèle nini bozala ba fanatique ya dimension nini ngana zo imaginer te na lobi ke ngana meilleur c'est que bana nanga faut ba accepter que maman biso za meilleur entourage nanga nyoso me faut accepter na za meilleur bako comparer ngate comment bino à ta place publication ya Kofi eza bino bokendaka alandi kingandi kinganda za mayele koleka yo okokate ok na publication inosubi kinganda lekiyo bowele la kana nani ok kuna pa ya faire gola yo kuto hotel mate fali aku ezala nini mapale joie bino bozana kimete siko tango bochaka ba commentaire na page ya Kofi Olomide na page na yemoko ok pe otali muto akomi commentaire wana mwana mobali tu te poses la question pour savoir eza faux profil te véritable profil ya muto akomi yango pour na coinsulter les gens d'otali olobi mes seigneurs les réseaux sociaux opesa biso droit ya kosala nyonso sauf rien. Comment mwana mobali ya boya kozo courage ya koya kotika commentaire ya boy na page ya star olinga kayete zappe page na ye olinga kayete tika page na ye tu n'étais pas obligé ya kotika na page na ye oza obligé te otika na page na ye atalelo ya mami lela azali professeur ya ba panzi sango ebele ba chroniqueuse ebele nani asaloba lokola ya mami lela je fais partie na bambuma ya mami lela ya solo soki na lobi na banda koloba lingala na koloba yango parce que ezali lingala oyo batangisa biso bawa bayebi ba video na ngana banda koloba lingala wana mingi bato mosusu banda komela nga merjika lingala eza makasi tozoyoka bien te yango nazonga na lingala simple nani akoloba malgré bongo ya solo ya koloba lolenge moko na mami lela alite azalite atako balakisi yo atako basali lolenge nini moto moko te akoba lolenge moko na mami lela kotika bobeka mami lela bo tina ndenga okota na mokili comparaison ya nini kingande ya sali bo scope bino tozozela bino na hippodrome bayebisaki bino que hippodrome na biso eza ya comment on appelle ça concurrence non eza ya concurrence te hippodrome eza histoire ya couple Olomide eza histoire ya mopao mokonzi na mamasi hippodrome eza histoire ya carrière na ye eza histoire ya douleur ya des années azobeta na poto te alors eza concert au mopao acheli makanisi alingi distraction te alingi buzoba te alingi kofungola même zela place moko te po muto akota passer ke asalaki boy yango basali boy jamais donc eza concert au mopao aza concentré vous ne pouvez pas imaginer ah oui lui c'est la yebi eloko nini ko annoncer jour wana ye moko yebi nini koleka na jour wana pour façon Kofi Olomide aza concentré na concert wana boluki écrivain kenda wapi alimwa kaboy problème ezalaki nini baluka bakanisa kaza oyakala bazwanzela bakota po ba détruire bayebaki te ke ya satiaki na ye stop na onyo seza ba clash ache stop na ko répondre atali na zamba habite onyo so batikali bana ba batikali ba déplacer ba déjà babandona poste o atikali kutu na habite so kasala nini siko ngana osani na bunda na bana jamais ba oto na bango génération moko siko na habite bazaba écrivain bazaba nani na habite allez j'avance je suis seul ah oui il est seul on est ici la famille tous a concentré bisotou pour toser la yango c'est pour bientôt la famille
nde tozoloba boye mopao déjà aza na direction ya kokende. Et sachez bien que nzela déjà eza propre. Banzube nyonso batiaki déjà balongoli yango. Nzela vraiment eza propre. Donc so ok obeta libaku te. Nzela penza hippodrome soko ok penda ok obeta libaku te okoma penza okomi penza. À ce qui concerne les bacotons de certaines places de souki là. Je ne crois pas que la carrière a confié à Beta de Jean Piaka. Imaginez concert mon père Azo Beta, concert privé na mboka loko la Ghana. Bara français te. Lingala kutu baza musika na biso. Ghana peza musika. A beti concert privé. Mais na moni baganaye na baganaise. Bako bina. Zemboya mon père mokonzi. C'est comme si mon père mokonzi musicien na bango. A craqué. Na muto organisa concert wana atikala monopole la kokangote. Ba musicien belé ba beta musique na Australie te. Na mona mopa ko sala 2 semaines complet na Australie. Na 2 semaines wana tozala na ba image plein à craquer. Annonce ya jour moko kaka. Kofi azana concert place boy. Plein à craquer. Na mona mopa ko sala concert na Tanzanie o ezali mboka na ye. Na Tanzanie na yebite. Apa mopa mokonzi ino subi ba yebi nani. Ba yebi nani. Si qu'on nous a expliqué nga mutu lokwa Koffi Olomide alobi que non une semaine concert. Est-ce que vous êtes sûr à kokoka ko beta ngote a beta. Plein à craquer. Nous sommes concentrés la famille. Nande toza concentré mutu moko ta oyo longo la biso. Toza dedans. Et puis sache bien que tu me mamassi, sache bien que toza alerté. Bientôt là la famille, to bomsaka ba manzaka na biso. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Toza on séparati mamassi parce que o ezali koya la famille bobo bungisama. Eza bombe. Mais le kola mitambu bachaki yango na gauche bachaki yango na droite mopa waza amonaki musika bongo ya likolo abite o basalanga na ba année passée na permettre yango eleka na sikote donc nyonso eza par terre voilà nyonso eza par terre toza ya kobongama la famille poto ya mbazembo ya mamasi toza ya kobongama pona concert ya hippodrome ya Vincel ya Paris la famille je crois ce que zaki santé mobuluté na linga qui n'a préparé pour na répondre ma question na bino ezali belé surtout à propos ya hippodrome je crois prochainement tango na koya penza ko répondre mituna na bino na koya penza na fandi na kiti na bandi ko répondre mituna na bino moko voilà na ozo vraiment temps ya ko répondre bino comme il faut c'est très important. C'est vraiment très important. J'espère bien que non. Borozalawana, Boroyoka biso, et puis Torozalelongo Nabino. Merci beaucoup. Tokutani Nambalasima. Bye bye.